Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi, couleur riche d'origine. La carte allemande, il pas là qui. La plus belle femme là, c'est celle qui a eu des enfants. Celle qui a eu 2, 3, 4 enfants là, c'est elle la plus belle femme. Parce que quand tu n'as pas encore eu enfant là, tu es belle. C'est normal que tu sois belle. Ton corps est encore frais. Ton corps a connu quel choc. Ton corps a connu quelle métamorphose pour que tu deviennes moche. La plus belle femme là, c'est celle qui a eu des enfants. Celle qui a eu 2, 3, 4 enfants là, c'est elle la plus belle femme. Parce que quand tu n'as pas encore eu enfant là, tu es belle. C'est normal que tu sois belle. Ton corps est encore frais. Ton corps a connu quel choc. Ton corps a connu quelle métamorphose pour que tu deviennes moche. Eh, voilà des bobis sautés. Et la identité na yo. T'es bidor, t'es pas jamais bidor. Mjaja, Mossi. Oyo randere bi makitoro Mossi. Eh, kitoro boy. Mossi ko? Ha. Nara Mossi. Babido Batoussou. Ah oui, je suis là. Oui, oui. Sur la poto, tout le vérité. Non, le bien qui basse n'a pas poto la victime. Basse n'a pas la tara na ba propre fond na bango ba somba ba sac na bango bango mo ba la tara biso sala bango le rota na ba palin. Biso na ba ndako to ko ba roulage, ndé roulage tel msa mutuka yo leka te zara ya yeti. Ndé pe biso to sala na ba palin. Elambo bien, elambo mabe, elambo kitoko yo mto sombango. De janvier à décembre, yebisa ngai. To sala bilon sombili merne. Biso to zala ba saper. Pourquoi bas na so ba saper zité? Biso to la tarba versas. Pourquoi bas na so ba zara na monte? Pourquoi ko fingara moi sino ko tonga mama ba no bobota na ye? Yo bima na ndako wana na raison. Lelo le monde à la verre. To mo tonga basi ba tonga biso sulté. Yo bima na ndako wana pour na raison. So kina bangando tonga moi si. Na komba pension alimentaire a pas mbebe sa kokanda. Pension alimentaire ezo peso kanda. Au pesi 5 euros ça 20 euros ko quand même pas la bakuksa moi na yo. Ezo peso kanda. Yaya. Na yo comprendre lo mo biso mibala poto to la baki ndoke conscient. Obitango to ndo ko na ba quartier balo papa na nani ondoki papa na nani ondoki. Biso bana bandoki ngonde biso yo to za la poto. Ya yo so uzuga mbongo na ndako boina bana ba ko peso kanda. Na moi sino ko peso kanda wana démon contrôle ai oni so sentir bangote so mbongo esili démon contrôle aki o mo benga sera batu bébé ni o longole farata pourquoi to la bangindo ke conscient ya biso na poto to sala basi na so lo rote basi na so balata na bambongo na bango les plupart route basi belé ba mo la tsa so mibani ya mo bana kisha sabuka mo raté ba bengani na ndako bakangi bilamba bakati bilamba pour mère mtasomba ki yango basa ba congolaise ba mitema malamu ba memara biso jamais na justice o tika bana quelque part au pesa passer la maternité ex ba mimo dans la justice noko toza mitema malamu baba ndeko na biso pe ba mitema malamu yuzo ki tonga ya za mitema mabe yo bima la ndako na raison moi ça zo nyoko mapona bana nozo ki tika bango na classe azola mbela bango ba olia yuku to sala eloko te gigolo mona la bana te o le kana balabala bana no tala bana te ozobenga moi sana mutema mabe noko to solo la bien na biso ki basi na biso ba congolaise ba mitema malamu so ba bilelo to ban ba kende ba justice noko to kanga mabele te to zape na la ba ndoki conscient ya yo comprendre que ba papo bando kanga ba ndoki na ba quartier bana na bango biso yi commenter kuna lo bana bogar zoba mobali ozo comprendre mambo ozo sala to zo ke tonga madame na yo o sala gini
Commenter qu'on a le bana bogar. Sur la poto, tout le bas vérité. Non, le bas bien qui basse n'a pas poto bala ba victime. Basse n'a pas la tara na ba propre fond na bango ba somba ba sac na bango bango mo ba la tara biso sel na bango le rota na ba palin. Biso na ba ndako to ko ba roulage, ndé roulage tel msa mutuka yo leka te zara ya yeti. Ndé pe biso to sala na ba palin. Elambo bien, elambo mabe, elambo kitoko yo mto sombango. De janvier à décembre, yebisa ngai. Tout ça la bilan son bilimerne. Biso tout ça la saper. Pourquoi bas na so ba saper zité? Biso tout la tarba versas. Pourquoi bas na so ba na monter? Pourquoi ko fingara moi sino ko tonga mama ba no bobota nae. Yo bima na ndako na raison. Lelo le monde à la verre. Tout monde tonga basi ba tonga biso souté yo bima na ndako na pour la raison. So kina bangando tonga moi si. Na komba pension alimentaire a pas mbebe sa kokanda. Pension alimentaire ezo peso kanda. Au pesi 5 euros ça 20 euros ko quand même pas na ba kokisa moi na yo. Ezo peso kanda. Yaya. Na yo comprendre lo mo biso mibala poto to la ba ki ndoke conscient. Obita mtondo ko na ba quartier balo ba papa na nani ondoki biso bana bandoki onde biso yo tozala poto. Ya yo so uzuga mbongo na ndako boina bana ba ko peso kanda. Na moi sino ko peso kanda wana démon contrôle ai. Oni so ko sentir ba moté. Ce mbongo esili démon contrôle aki. O benga sera batu bébé ni. O longole farata. Pourquoi to la ba ndoki conscient ya? Biso na poto tout ça là bas na sur le route parce na so balata na bambongo na bango. Les plupart route bas c'est belé ba mo la tsa soni bani. Yango bana kisha sabuka mo raté. Ba bengani na ndako bakangi bilamba bakati bilamba pour mère mtasomba ki yango. Basa ba congolaise ba mitema malamu. Ba memara biso jamais na justice. O tika bana quelque part au pesa passo alimentaire ex ba mimo na justice. Noko toza mitema malamu baba ndeko na biso. Pe ba mitema malamu yuzo ki tonga ya za mitema mabe yo bima la ndako na raison. Moi ça zo nyoko mapona bana nozo ki tika bango na classe. Azola mbela bango ba olia yuku to sala eloko te gigolo mona na bana te. O le kana balabala bana no tala bana te. Ozo benga moi ça na mitema mabe. Noko to solo la bien. Na biso ki basi na biso ba congolaise ba mitema malamu. So ba bi lelo to ban ba kende ba justice ya noko to kanga mabele. To zape na la bagindo qui est conscient. Et vous comprenez que papa bando kanga bando qui na ba quartier bana na bango bisui. Commenter kuna lo bana bogar zoba mobali. Vous comprenez mambo zo sala tout que tonga madame na yo. Vous savez la gini. Commenter kuna lo bana bogar. Bonjour, bonsoir, na mutunyo soro ya kolanda émission na ngala mukola lelo mama bijou dans lelo na eka rakoye bisabino comment mutakoyi ko se préparer na fin de l'année pour la kokota na début ya année kande na bandaka ngala za bijou d'or mama bijou d'or da beta masolo ezala mingi vendredi na 20h30 mama bijou d'or sala makambo ebele mama bijou d'or sala ba recette na lamba biloko ya babindele na sala pe ba recette ya batu mwindu. Maman Bijou d'or, à la émission na ya ba amse asoko lukana o libala contacter Maman Bijou d'or c'est la vidéo. Maman Bijou d'or c'est la émission chance c'est yo émission c'est Maman Bijou. Maman Bijou d'or c'est la promotion ya ba star. Ozala o star, ozala besoin tam sous Maman Bijou d'or c'est la promotion na yo, tam sous promotion ya nzembu na yo, promotion album na yo. Contacter nga na kosala la promotion na yo et puis ozala jamais d'ici Maman Bijou d'or c'est la makambo belé, Maman Bijou d'or c'est la publicité. Maman Bijou doit avoir des informations sur les Kala Congo, na tia bagage, ba théâtre, na za facilité à kotia nyonso tout na kati chaîne nanga etiaka eloko nyonso. Maman Bijou doit avoir makambo ya Nzambe. Na za émission nanga to sambela elongo ezala dimanche na 19h ekambami na mama na biso mama Bea. Maman Bijou doit avoir makambo belo za eloko na yo, za besoin tam so kotisa na vidéo suivi. Contactez nga Maman Bijou doit avoir condition vraiment ya makasité. Tokoyo kanande ni bada kokotisa ba émission na yo biloko na na kati ya chaîne oyo parce que Maman Bijou doit vraiment avoir trop pris na za makambo bela osala ya rona zo senga na bandeko nanga oza bezo kotisa tam so eloko na yo yaka kotisa ba émission na yo ka apona lokumu ya chaîne na biso ekende toujours liboso. Maman Bijou doit le thème na biso ezali kaka ndenge ni mutako ko se préparer na fin de l'année pour la kokota na début ya année. Parce que na mokili kala to bande ko yeba kaka bandoki il faut ezala kendoki ezala ka mutu famille na yo mais lelo kindoki changer lango ezala lango lisusu te kaka ke il faut
mutu ya famille na yo nde aloka yo ekomaka ata mosusu ndenge otambolaka na yo mutu moko balingaka yo te mutu moko asepelaka na yo te alobelaka yo toujours maloba mabe ota mosusu yo oyebi te ota mosusu yo mpoza na yo na problème te yango mama bijou to nalingi nayebisa bino nalakisa bino eloko moko tokoki kosala à la fin de l'année tosala yango mpona bamalchance babotutu bamiso bato nyonso to ya mabe oyo batia likolo na biso esila na ane na biso oyo etikala na 2021 2022 ntango tobanda na départ moko ya malamu mama bijou dor nalobi donc vie tozotambola selon croyance ya mutu ya mutu aza na makambo na ye oyo akroyaka mama bijou nalobi lisusu nini vi na biso ezotambola lisusu nini na maloba na biso yango nayebisaka bino toujours mutu il faut toujours kolobaka makambo ya bien mpo na yo il faut toujours kolobaka makambo ya bien mpo na bana na yo makambo oyo tolobaka yango elataka biso na banzoto jamais mutu okovanda banda kolobaka ate nga kubo na nga mampasi nga mpasi esalamaka mpo na ngai nga naza na nga kaka mpo na kosouffrir nga babotanga kaka mpo na souffrir nga nasouffraka na nga kaka nga keba vi na yo mobimba okozala kaka mutu ya souffrance mutu vraiment il faut zalaka toujours na maloba ya malamu mpo na yo okomona nzambe akotiela yo loboko parce que makambo nyonso to eza kaka awa na se nganga azalaka te d'abord nganga azali déjà escroc parce que ye moko aza na vie ya mabe ye moko aza na vie ya pasi koma nganga akoki kopesa yo chance ya kozwa mbongo ye moko aza nango te koma nganga akopesa yo kisi ya libala ye moko bana bavandeli ye na ndako bana batuleli ye koma nganga akopesa yo soki chance ya mosala ye moko aza na mosala te donc nyonso te ezaka croyance na yo maloba na biso nde ezali puissant il faut tozalaka toujours na maloba ya malamu tokomona mpe tokotambwisa vi na biso malamu yango wana ngai na ye lelo na présente bino eloko moko boye eza nango kisi te ezali mai biloko tu toyebi na biso yango eza baépice oyo tosalelaka na ndako na biso yango wana nde mama bijou dor akolakisa bino ezali be mpona kosala yango na 2021 oyo départ ya 2022 tokota malamu tozala na badifficulté mingi te parce que eza na bato mingi basala yango soki omoni ke okangami trop oza eloko moko oza bloqué donc osali eloko mama bijou dor alingi alakisa lelo okomona okomi débloqué eza kisi te eza soki ndenge nini te parce que donc nzambe asali mokili na apesi puissance na mai apesi puissance na babiloko oyo ota mosusu toliakaliaka omonaka eloko mwa moke lokola ai yo olambela yango na épice mais eza na bafaso ebele bato basalelaka yango kaka ai oyo moko oyo eza na makambo ebele ai eza na makambo ebele oyo ota mosusu bafungoli yo te moye mpe oyeba ezali te donc mama bijou alobi eza kisi te nganga azalaka te parce que nganga ye moko aza escroc biso tu toza bana nzambe mai esalami na bato ya mokili mai eza puissance ya nzambe na kaka na kati ya mai donc puissance eza ebele kaka mai wana oyo tomelaka kaka mai wana tosukolaka okoki kozwa yango na so osambeli mai na yo moko okomisi yango mpe obeniti parce que basango bazala banini babiloko bapesaka bato bamélange na bango basalaka bakoyebisaka balobi zwa yango tia yango na katikati ya mai oprie avant osukola epuis osukoli nango ndenge yango mpe kaka baobenite eza nini mai kaka basambeli yango ekomi na puissance mosusu pourquoi pas yo moko osala obenite na yo na ndako parce que mokili esalami kaka na maloba puissance oyo sango aza nango yo moko mpe soki olobi ozala vraiment na foi ozala mpe kaka na puissance wana parce que biso tozali bato donc eloko ezalaka na important ezali foi il faut ozalaka na kondima eloko nga nazosala eza kosimba okomona mpe nzambe otiela yo loboko eloko na yo ekosimba mama bijou alobi totika kotiaka toujours banégative na bavi na biso eloko na osala ekosimba nango te nga nazala nanga moto ya malchance nga nasalaka nanga boye nga kutu na vi na biso na famille na biso babalaka na bango te nga mpe na kobala nanga te famille na biso donc babalaka te na famille na biso basisaka klasi te oza komilatisa libabe donc makambo nyonso to tolobaki ya mabe na 2021 etikala na 2021 2022 tozala départ moko ya malamu mama bijou alobi lisusu nini mama soki oza na bana na yo il faut oyeba maloba nini obanda koloba na bana na yo mpona yo moko moto oza capable
ya kopambola bango yo moko mpe moto oza capable lisusu ya kosala nini moto eza problème ya motu te eza ya motu mosusu asala nini avandaka kaka alobelaka yo mabe mwana mwasi oyo nasepelaka na ye te mwana mwasi oyo nasilingaka ye te oyebi mpe likambo osala ye te donc yo moko mpe oyebaka te mais eza na motu mosusu akangela yo kaka goutte aza membre ya famille na yo te aza moto ya libanda me akangela yo kaka goutte ta mosusu mpe mona camarade na yo kotambola na ye mais ye atikalaka kosalela yo bapriere ya mabe siko mpona koneutralize bapriere wana ya mabe ya bato ya bainconi il faut kosala nini il faut kozala na bateknike moko oyo ya kosambelela mai osambeleli mai na yo sukoli omona bamakambo nyonso tu wana oyo bato baza koloba na yo ekokomela yo te banda kozongela kaka bango moko il faut kozalaka na bajare ya biloko oyo mama Bijou D'or alinga alakisa mpona kosalelaka yango priere mpona kosukolaka parce que on sait jamais toyebani na bilongi bomela kasi ya mitema toyebani te bato mingi toyebani na poto awa mosala na bango kaka kolinga baninga baavance te makambo oyo surtout na 2021 il faut totika kosokipe na bavie ya baninga mama Bijou alobaka na bino chaque fois alobi soki ozosokipe toujours na bavie ya bato obanda komona ke yo bando baluka kaka orompwe obanda komona ke yo ozosala eloko te eloko oyo moninga wana azosala yo mpoza kapasité ya kosala yango inutile ya kokangela ye goutte soki oanviaka ye na ndenge ya malamu yo mpe évolue na ndenge na yo na ndenge ya malamu bi ndeko azosala mais pourquoi pas ngala sala na ndenge ya malamu na ndenge ya concurrence te il s'agit ya kotuna ye approcher ye tuna ye parce que mama Bijou nga nalobaka lisusu mbongo eza ya yo soki otuninga conseil na opesa yo conseil parce que courage eza ya yo mbongo eza ya yo nga na opesa mbongo te mbongo eza ya yo otuninga conseil il s'agit ya korépondre na korépondre yo donc ane oyo tokokota oyo totika kokontrole bavie ya bato totika kokota toujours na bavie ya bato ye asalaka boye azwaka mbongo wapi ye asalaka boye esalaka ndenge nini oza capable ndeko oyo ozotalanga oza capable kosala oyo ndeko wana asalaka ndeko wana ntango mozosala yango ntango mosusu asesakrifie na vie na ye akotisi kiserie na vie na ye yango wana ntango mosusu azosala eloko oyo azosala eloko azosala yango asimbeli yango kisi te eza kaka na ba donc na foi na ye mama Bijou alobi faut tozalaka na foi il faut tozalaka na kondima te eloko oyo nazosala eza kosimba eloko oyo nazosala ekosimba et puis ekosimba c'est ça mama Bijou D'or asi na eyebisi bino nyonso tu video eza video ya kokende molai te mama Bijou alobi kaka ndoki ezalaka lisusu kaka bato kaka ya famille te il faut kotelemelaka bato ya famille kotelemelaka bato ya nzela kotelemelaka bakamarade moto oza na ye oyebi ye te soki alobaka nini eza na moto mosusu avandaka nakangela koka ya buti eloko wana azosala ekosimba te omona osuka kaka na eshek ekosimba te sikoyo bato ya bongo il faut koyebaka ndenge nini ya kosambela bapriere na bango ya mabe oyo basalaka contre biso ezalaka toujours sans effet yango wana lelo mama Bijou D'or bokambo lelo nalakisi bino cantine oyo mama Bijou D'or nalakisi bino ezali cantine ya kotia mai soki olingi osukola ozwi mai na yo otia yango na katikati ya cantine l'eau tiède ka ndenge ezalaka de préférence mingi ezalaka mungwa oyo ezali ya mbuma bamungwa na biso ya Afrique nde yango wana nde moto ezalaka vraiment malamu mais au cas où mungwa ya Afrique wana eza te ya bambuma eza te ozwi kaka mungwa oyo sel de table yango oyo bafei na biso ya solo oyo ezali clou de girofle nayebi te soki bandeko mingi bayebaka na bango yango te clou de girofle oyo eza vraiment important eza épice clou de girofle oyo tosala yango totokisi yango na mai tomeli yango pourquoi pas tolakisa yango ya kosukola bamama wana oke bamama mo basukolaka bato lokuta baya bato ya lokuta kozwela yo kaka maki bakasa soki ya tobati na nsima ndako asukoli ofuti mbongo eloko te yo moko kokosala bain de douche na yo ya kolongola babilo ya kolongola mauvaise air donc bamiso ya bato batalaka bato bamiso ya mabe wana ya kolongola bamalchance ya kolongola botutu na kati ya nzoto na yo yo moko oyo ezali clou de girofle clou de girofle yango oyo nayebi te soki bozomona yango bien clou de girofle yeyo clou de girofle mungwa likasa ya solo biloko nyonso te sombami na supermarché pa ya bandele mai mama Bijou moto asali yango te mai ezala na robinet mai nzambe moto asala mai tie mai na yo ozwi bakelke clou de girofle na yo obwaki na kati ozwi bafei laurier na yo bafei na yo ya solo otie na kati ozwi mpe mungwa na yo otie
Au baloli mai na yo très bien. Aussi si na ko sukolo nzoto na kitoko baloli mai na yo très bon to bete la ngo penza prière. Au bete la ngo penza prière. Atata msoso na eloko mo eza freinage. Zo usala eloko mo ezo simba te. Na mama bijudo na sala yango vraiment te. Na neta msoso une fois. Mais soki na moni ke na komi na kaka. Elo mo na zo sala ezo marcher te. Na zo lobi nga na zala aboye te. Koti se na ngo penza esprit. Che mai na nga na ba prisambele liango. Mayo nazo sambela prière nyonso tout nzela nazo tambola est-ce que nazo ne koluka musala porte nzambe fungola ba porte mayo nga nazo sukola eza donc eza kolongola nyonso tout ezaki malchance na kati ya nzoto na nga oluka libala nazo luka libala nyonso tout ozoloba na kati ya mai mutasala ngo eza nzambe eza mama bijute lobo osisi yo wana osopeli mai na yo. Après, au pangwisi esui na yo, au telemi okei. Nyonso tu batu ba koloba na o ya mabe, ekozala sans effet. O ba misu na ba tala ba batu ya mabe ba otala yo ba ligi o évoluer te, ekozala sans effet. Place moko kene koluka musalo zwaka te, yo sala ka prière na kati ya mai oyo. Pasteur moko azali na mboka na biso ya Allemagne, kala banda koloba surtout prier, alors ba surtout sukola na ba mungwa. Si c'est ça. Eza ba biloko mususu mutu amtazana croyance na ye. Mutula mtazana kwa nsi neto tika kozala ba hypocrite to tika kozala ba hypocrite parce que ba biloko o nyonso tu oyo mama bijou do kalobi na sombi yango na supermarché donc eza épice to lambelaka to sala kati to tie ba mingi basala rapeti atie pe bakasa o na kati ya meli mingi basala rati ngala sala ba recette ya bate na zo coup de girofle eza pe na kati ya Bidor TV na zimo mambuba na coup de girofle na tie na kati ya te na ngala meli eza ko sunga eza ko traiter na makambo ebele pourquoi pas ko tia yango pona kolongola o ba bengi malchance kolongola o ba bengi botutu na kati ya nzoto parce que eza na bato mususu ata otambola na yo e ba te oza bakanga yo quelque part nyonso tona il faut koloba na kati ya mai na yo ngala ko yebisa no genre ba prière te mutu to ebe loko ni oyo e dérange ka yo côté libala côté finance côté nini nyonso tout 2021 ndenge nazo sukola mai oyo nyonso tozaki ya malchance na 2021 etikala na 2022 tozala biso surtout mitu mwana nzambe jamais kokozala mokila mwana nzambe biso surtout tozala mitu tozala bien parce que lelo mama bijou do akokozala côté moko na kale na mbongo na luki intel pesanga mbongo sezala bongo mutu aza vraiment mutu ya normal okolinga te ke yo moko kaka opamboma baninga mosusu bapambomaka te parce que biso nyonso tozali bien tokoki kozala mpe lokola bafille ya France bafille ya Belgique donc 2-3 personnes basangisi bana basi basangisi mbongo basali conteneur 2-3 personnes basali bosali ta mosuli kelemba moko asombi ndaku ane oyo lobi ane mosusu moninga mosusu asombi ndaku tokoki kozala kotravailler pour travailler ensemble. Donc, pour la retravailler ensemble, pour travailler, biso tous à la bien, et bongini, biso tous à la makoki, biso tous à la mitou, biso tous à la mikilate. Yango ana, il faut, pour ça, et là, comme maman bijou d'or, le bipo na la malchance, que l'on la milimo mabe, o batu batia, ba miso mabe, o batu batia la yo, comme soye, barana yote, batu balobela yo mabe, eza na famille na bino botutu oyo. Ce que eza la famille na biso etikala. Ce que eza batu anzela, etikala na 2021. Donc maman bijou doit lobi ko sala yango avant au côté na 2022 au copé ça m'a raison parce que maman bijou doit lobi et salaka et salaka et puis le temps zo sala il faut ça na foi faut ça na kondima que le konga na zo sala na sala ngo ko la bato mokili ba kokanga te nga za na kolela mutu te mutu nyonso to alobela nga mabe ezwanga te bato beta malamir mutu nyonso to osala na ngaso ki ba piège o mitambo o nini ani elingesila o yo bateke soki na dinombre ya bato bokolekana okozwanga te bandoki nyonso tu bomona nga te bandoki nyonso to a famille bomona ngai te mutu nyonso to yaka kolukanga na butu okozwanga te osambeleli mai na eza nini nazolo mama bija lobi okoki mpe kozwa bible ozwi bible na yo osambeli okoti na kati ya mai donc nyonso to ezaka makambo eza na kati ya bible mama bijou do alobi eloko moko ya mabe eza te eza nango te ke soki ndenge nini okende sala boye non biloko oyo surtout natangeli bino eza biloko esobami na supermarché sala yango ndeko oyo ozomona nga avant année esila okozala jamais desi mama bijou do nalobi na banda sikoyo kokota kolakisaka bino
babiloko ya boye parce que eza importé eza na bato mingi bayebi yango te eza na bana mingi mpe babotami na poto bamama na bango bazwa temps ya kolakisa bango babiloko ya boye te avant kolakisa mwana babiloko ya boye soki bandi komona mpenza ke wi mwana na yo bandi kokoma na badifficulté moko oyo ta mosusu ozoyeba mutuna makolo te nde okoki kokota ya biloko nga mama bijuto nalobi nasalela yango te nasalela yango vraiment te parce que nazalaka deja na foi na nga nde natambolaka nango nayebaka ke mutu moko te okokanga parce que nazala na problème ya mutu te. Et puis, nalobaka toujours na vie nalobaka kaka maloba malamu nalobaka toujours maloba ya malamu maloba mabe te donc nazalaka deja na milinga deja moto oyo okoya mpona okale okota na kati ya vie nango obebisa donc okoka te parce que nga mo natikelaka deja moyinisa tana place te akota donc soki bandi komona eloko mona azosala eza ekomi kaka mpo na ngai na kozwa eza mai na ngai nasambeleli mai na ngai apres na sukoli pourquoi pas nazwa mai na ngai natia mungwa kombo okotia mungwa ya pamba kombo okotia na yo feuille na yo ya pamba kombo okotia clou de girofle na yo ya pamba selon foi na yo donc eloko ezotambola na foi zala na foi zala na kondima kompe mai ya pamba oyo okoki kosambelela yango mai ya pamba ta biloko mama bijou alakisi otie na yo te mai na yo ya pamba opriele yango osopeli yango na nzoto déjà c'est bon. C'est bon lingo aussi ba biloko mama bijou to alobi yo kaka. C'est bon lingo sangisa ngo tous les trois yo kaka ba zo rappel kutu ba ai o kati ba ai na yo tie na kati ya mai o prier lango sopeli yango omona changement au kota na kati ya vie na yo mama bijou to alobi bozala toujours na vidéo TV bozala jamais déci lelo na zaki na besoin kana la sabino moi recette ya moke ya kosukola pona kolongola malchance na kati ya banzoto na biso parce que on sait jamais to tambola na mokili mutu mususu ayina na yo osala eloko te. Osala eloko te bamaloba na bango akomona ne kosilela ye mabe akomona mosala oyo azosala akosuka na nzela sikoyo bato ya bongo ifo kosukola ifo kosala bango bapriere na kati ya douche parce que makambo na bango tu balobaka bamonaka kaka bango bazoloba mabe mais moto yango bazoloba na ye bazoloba mabe mpo na ye mabe wana ezozwa ye te parce que ye azopambwama kaka ntango ye azopambwama kaka boyebi eloko nini ye asalaka te akendele na ye epai ya nganga te aza na bateknike na ye ya kosambela na kati ya toilette nazosambela na kati ya douche nanga na kati ya mai nanga oyo nazosukolela nango nazopriela yango donc prière eza kaka teke na mbetu prière eza partout ata na kati ya mai oyo ozosukola sambela mai na yo ndeko nango ozomonanga prier mpo na mai na yo sukola nango osambeli osaki oyo balobaka na nini na lingala osaki olobi nyonso olobi nzambe ezala nanga 2021 nazalaki na badifficulté ebele 2022 tant tozokota baporte ezala ya kofungwama difficulté oyo surtout nazalaki nango esila maladi nazalaki nango esila kaka na mai oyo nga nazosukolela nango nzambe aza ya konzima mpasi oyo nga nayokaka à travers mai oyo nga nazosukola mpasi wana esila na ane oyo tokota 2022 nazala na difficulté wana te nalukaka libala nalukaka nini kaka na mai mama bijou to alobi fwa nde eleka fwa nde mutu aza na fwa mutu mosusu azala obi paster azosambelela yo moko oza na fwa te moye mpe obika eza te paster ya bato aza na ye bien mais yo moko oza na fwa te okobika na yeni yo moko ifo ozala na fwa eloko oyo nazosala ekosimba mai oyo mama bijou to alobi nanga nasukolaka na priaka mpo na yango ekosila malchance oyo nga nazalaka nango oyo eza soki ya famille na biso nga nazokata balien na mai na nga oyo balien nyonso to ya famille na biso oyo ekangaka nga 2021 etikala 2022 ezala te salela mai na yo salela biloko mama bijou to alobi okozala jamais desi ndeko ozotala nga ata mosusu kotika na video na nga mpona mbala ya liboso nanosabone na video activité mama bijou to alobi mpona mosala na ngai ekende liboso ezala toujours bien bomonaka nga naela bino ba recette ya moderne il faut s'abonner na video suivi cloche moko eza wana ya notification au fini yango pona biloko tuna banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso mama bijou to alobi donc zala toujours na video suivi ozala jamais dessus nazala déjà ba commentaire na bino commenter na ndenge ya malamu parce que mama bijou to oyo surtout na lobi eza nango kibonganga te eza nango soki nini te parce que eza nango mungwa toliaka yango soki na lie na tia na mnoko na lie bokomona kasa solo oyo tolambela yango na biloko clou de girofle ota mosusu bato mingi bayebi yango te eza épice okonikanika yango tiango mpe na biloko tomelaka nango na batile ekodisaka eza bien mpe mpona bato balingaka kolongola bamisuni
mafuta na libumusi eza bien edaka ekokondisa openza clou de girofle oyo donc otokisi mai na yo tiango na kati soki olingi okata mwa ndambo ya citron otie melaka tasi moko ya mai oyo ya clou de girofle ta mosusu na ntongo obe na butu avant olala omona mpenza okokonda osala mpenza régime mpenza ya malamu a partir ya clou de girofle donc eza biloko baliaka donc eza eloko moko teke o soki kasa moko boye boyebi te mama bijo mpe ozela bino soki place nini mpo ya kolakisa bino na tv non mama bijo to alobi nganga aza moto alokuta nganga aza moto alokuta parce que ye moko aza moto apasi donc bamama wana mama moko asukolako non asukolako na nini na bakasa tomati ya buki soki bakasa nini azokosa na ye yo eza nango makambo alokuta il faut kokroire na bamakambo ya bongo te il faut kokroire na bamakambo mama bijo to alobi mai ata mai ya pamba soki yo moko prie mpo na yango oza na foi eza makasi ya eloko nazosala mai oyo nazosukola nango sikoyo ezosilisa tu ya mabe kati na nzoto nanga omona avec la foi ekosalama boyebi miracle ya verre d'eau ndenge ezala eza bato mosusu bazala bazwi kaka verre apamba ya mai asambeleli yango atia yango wana eloko moko aza nango azosenga à travers kaka foi na ye lokola azalaki na kondima makasi omona mpe esalami donc tozalaka mingi na foi donc eza nango kaka mama bijo alakisi eza lokola nde tobelaki babaya tobelaka bacorona oyo kota na kati ya bulangeti finika asala c'est la même chose mais osiko eza mpona kolongola bamalchance mwana moko aza na fièvre na ndako soki mwana aza na fièvre olingi mwana abika basalaka nini kota na sa mai zwa cantine tia vix finika bulangeti tosalaka ngo te c'est la même chose oyo mpe eza nango kaka ndenge moko eza vraiment eloko moko te yango mama bijo to nasengi bacommentaire ya malamu ndeko ta mosusu yo oyebi eloko mosusu oyo moto akoki kosukola mpona kolongola malchance okoki kolakisa biso parce que 2021 badifficulté ezalaki toboyi na biso te difficulté ezalaka nango kaka mais pourquoi pas na esala eloko moko mama bijo to alobi mpona kolongola botutu kolongola maloba mabe bato balobaka mpo na ngai ata mosusu nayebaka te 2021 eza na bato mingi mpe basepelaki na kati ya 2000 oyo basepeli na ane oyo bazali malgré badifficulté ya bakoro ya bamaladi oyo eya mais eza na bato mingi mpe bakoki te omoni mpenza ozalaki na kaka mpenza kaka ya kaka mpona kaka wana mpenza esila mekana okosala formule oyo mama bijo to alobi epuis na foi na yo omona nyonso mpe ekosimba nango mama bijo to nayebi ke avant ane esila na ozongela bino lisusu mpona koyebisa bino ifo tosala bilan ya vie na biso 2021 eleka ye ndenge nini tomeka nani korefreshir totambola ye ndenge nini eloko nini na malonga tosalaki wana video oyo ezoyamba na nsima na kosala yango avant ane esila oyo nasali tosala yango ata 2 fois 3 fois ti ane esila mpona 2022 ntango tokota vraiment pepele oyo balobaka tokota mpenza to bikumba nyonso tu tozalaki nango totika yango na 2021 avec la prière. Mama bijo to alobi avec la prière nyonso tuka na nzambe parce que sans nzambe mobulu nalingi bino mingi lelo nasuki na kaka bongo merci na babone na nga motu nyonso topesanga confiance oyo sabone na video suivi merci na bato nyonso to bapartageaka video na nga napesi bino merci napesi bacopine na nga tout merci surtout bijou la blanche yo a partir mpenza ya congo namonaka bacommentaire na yo elingi kolakisaki ata natindeli yo video te mais okotaka toujours na chaîne na nga mpona kotala so mama bijou to atiaki nini okommentaka esalaka nga bien ntango namonaka bageste wana ya commentaire ya nini vraiment nasepelaka makasi zala toujours yo napesi mbote na mama Maggie napesi mbote na mama Jolie napesi mbote na mama leki mado spaghetti malgré aza éprouvé maman na ya outi kokufa maman leki mado spaghetti mes condoléances encore na TV nzamba lola amola yo azala na yo soit forte zala yo napesi mbote na mutu nyonso to alandaka Bidor TV napesi mbote na bamosi nyonso tout sans oublier Rita Mosi quoi moi ça ya des na Suisse merci na yo na basoutien na yo merci na batu nyonso tout o bolinganga na bolinganga te mama bijo to alobi nzamba lola amona bino tozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus année oyo non esilite totikali na ba quelques jours ya kotanga tozala toujours concentré na nzambe mpona année esilela biso malamu et puis 2022 ezala toujours année moko
donc spécial pour na biso oyo sote zaki ya mabe bakali nyonso tout na 2021 na 2022 ezala te tokutani mbala nsima na koyela bino lisusu recette mosusu ya malamu mpona oyo rate te s'abonner na Bidor suivi mama Bijou D'or alobi biloko oyo eza nango biloko ya supermarché donc oyo tokita mosuku compliqué bino batumi bayebaka yango te parce que nga mpe nayebaki yango te ezaka plus de girofle mais tous les deux oyo nalakisi banda na Afrique toyebaka yango tozalaka nango bafei oyo bamama na biso balambela yango banda kala na Congo mungwa ezalaka nango kaka oyo mpe soko luki oyo eza na somaki ondenge na Lidl eza na bamagasin tout esika batekaka baépice eza nango kende koluka tiango na mai na yo priele mai na yo sukola nango milimo nyonso to ya mabe bandoki nyonso to batalaka bato na mosika bafungoli kaka bamiso na bango mpona olinga bato baavance te bakokoka yo te bozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi mama Bijou D'or alingi bino mingi tokutani vendredi même heure na 20h30 mama Bijou D'or oyela bino lisusu recette beno obetela bino lisolo et puis mama Bijou D'or alobi tokutana na bino dimanche na 19h tolanda tokotala biso prière tosambela ensemble balobi sans nzambe mobulu okendeke na yo congé na Congo kobukana te tosali bangeboti mpena bato bazobenganga mama Bijou makambo ozosilomeza ya solo appartement ya 15 € par jour ezalaka ezali eza makambo lokuta te eza makambo vraiment ya solo appartement na biso totiango na prix ya malamu eza na bacondition nyonso tu ya bien tosala makasi tobunda toza na départ unique na biso korekende ye te tosala makasi tobunda toza na mai na biso réservoir na biso ata baninga tu baza na mai te biso toza na mai donc déjà biloko wana mibale déjà tosi tolonga yango donc toza mpenza wow tozosala na dépôt eza na bato mingi bakendeke aza na biloko ebele aza na place ya babomba te tozosala badépôt ka na kati ya ndako wana olue ndaku na yo olue mo dépôt na yo dépôt ndenge ozala vraiment cher mingi te soki eza cher ezalaka $2 par jour vraiment ekoleka likolo ya $2 te parce que $2 déjà par jour soki tobeti $2 par jour tobeti yango na 30 tobimi na biso ata na mwa ba 60 €, tout fait nombre tozosala badépôt dépôt na biso wana oza na ndako na yo ozovanda awa okoki mpe kobomba biloko na dépôt na yo comme mpe nde nayebisaki bino tozosala restaurant na biso kala mingi te ekosila bozala toujours wana na Bidor TV bozala jamais desi mama Bijou D'or alobi bapublicité ya maison de passage na biso okendeke Congo okendeke lo congé na Congo na Kini na Matonge Irebu A37 toza na maison de passage na biso toza na voiture ya location na biso toza na boutique na biso toza vraiment na nyonso zala wana ti na suka ya vidéo omona mama Bijou D'or ozotila bino bapublicité malgré kala mingi te tokochange bapublicité parce que bapublicité oyo mingi bozomona eza bapublicité ya kala chaque jour tobongisaka chaque jour amélioration ezokoma ya malamu donc chaque jour biso toza kotonga mpo ndako na biso ezalaka chantier tozalaki tobandaki na bapartement 4 lelo tokomi nango 6 kala mingi te tokoma nango 8 tokoma nango 10 ti tokomi nango mpenza 20 donc ebale eza na kala na biso mpo ya nzambe eza ya nzambe mutu moko ntango kokale yango donc etoile ya mutu eza etoile ya mutu mwana mwasi oyo asali eloko wana nzambe alola amona yo wumela esika ozali parce que ngai naza nasalaka nanga bapublicité ndeko ozotala ngai yelanga publicité nao naosalaka ndenge oyo kolinga maison de passage na biso yango oyo bozala wana botala yango oza na besoin ya kosala réservation na yo contacte nga sala réservation na yo parce que baplace na biso toujours ezozala toujours ya kotonda parce que bato bazosepela bazala wana parce que eza na prix moko raisonnable donc sala réservation na yo oza na besoin okende congé oza na besoin ya kokende congé na décembre benga mama Bijou à partir tamisa ba septembre octobre oréserve place na yo yo ozobenga okende congé na décembre ozoluka mama Bijou na décembre ozwa vraiment place te donc c'est ça sikoyo ndenge ezali bongo bato bazali ti tokei kuna ba le 21 décembre tokomi kuna likolo tozala na place te mikolo oyo so oza na mposa kokende mwa mikolo mama Bijou D'or alobi place ekoki komonana mais so tokomi kuna bakota bafete tokomi na kaka yango wana malamu benganga avant réserve place na yo soko okende kini na janvier benga déjà sikoyo osala réservation na yo okende kini na février nazozela yo benganga okozala jamais desi pourquoi pas juillet parce que bato ya juillet 2022 baza déjà bato ya décembre 2022 baza déjà kanga place na yo mpona ntango
mokolo komaka ake okende osimbi valise na yo okeye mpo ozala déjà calme mama bijudo abandoloba toujours place wana occupé dati boye occupé chambre boye eza déjà ya mutu chambre boye eza déjà na mutu donc yango wana nde makambo eza te kobenga mama bijudo juste parce que olobi te mama bijudo azala pire nga osala miracle non osala miracle te parce que bato na si nazoki mbona bao baza mpe kaka bato lokola yo donc bobetaka mama bijudo mabaku te ozobenga ngo ozoloba ngo naza mona ndako place kaka ifo emona na ndeni Nandeni place il faut mona parce que maman bijo ça qui ba engagement ba yo za mona ndaku oui bien sûr za mona ndaku mais na ko kozongisa la motola quand même bon na été pour la nazo bon na yo parce que maman bijo doit aller vite toza na poto et puis mon kilese comment so ki ndenge ni ata kutu na Afrique ba yebi réservation donc to ça la réservation na biso avant pour na to betsa maman bijo doit mabakuti na lingi bino mingi vraiment to kutani vendredi même heure ba vidéo na biso ya publicité na suka tala yango benganga ndeko yozo talanga et que ça la mama bijou dort bien parce que ça bino vraiment mon boulot. Obisonyo sona bilore boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo bisonyo sona bilore boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique boutique bazoteka ba du verre bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qu'ils veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17
85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.